Kombo ezokende. Kombo ezokende. Kombo ya mokonzi. Kombo ya Miraesa ekende kaka boye. Soki natuni bino Miraesa nani? Bolobi danseuse Kofi. Mais Miraesa parisien. Mwana njili ekende kaka boye. Soki natuni bino les blancs nani wana. Wana kutu mwana tune zate. Bako bima na quartier nyonso. Kombo ekende kaka boye. Soki natuni bino oyo grand-père Bozi Bozuyana. Azako bwaka Kenzo. Nani wana bokoloba Kenzo. Azaga na Ngola parisien. Aza mwana poto. Ye penza simba ko grand-père na ndenga kosakana te. Mais Kenzo oyo grand-père abwaka liboso aza toujours mwana njili. Mais tango ake na Ngola akutana na parisien azopesa mbongo atala ta uti mikili avec 14 voitures alauki Kenzo onabwaka yeyo na kati stade wana ya muke. Alors banani bandima teki ye lelo tikala bongo. Soki natuni bino Juna Mumbafu wana kotu bokoloba papa Roboturo kosi. Juna Mumbafu azakaka moko ya Pepe Kale ya Empire. Mais Juna Mumbafu aza saper parisien mwana ya 5 ya njili. Akweya sikona kanisa azonga poto ou bien na ebite soka za wapi. Histoire sila Juna Mumbafu tikala ya nani ya oyo abina animateur ya Pepe Kale. Pepe Kale ye moko bwaka Juna Mumbafu achanza. Bongo ye moko ex-patron bata abwaka alongola bakombo na bango koma ya batu mususu. Grand-père kutu achanzaka ya Kenzo. Oye tikali soko kwei alobi libandi po. Soko récupéré alobi libandi soin. Mais awa kombo ngo kende kombo. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyeba yango awa nazo kabola batu te. Mais elobi papa Matondo, les effets sont là. Bien sûr oya ye befe zalaka wana te. Mais oyanga ezomonana. Befe ezawana. Ya mokonzi. Mokonzi ya kabelo. Mokonzi ya mafuta. En bref, ya mokonzi. Moto abengi ya mokonzi. Alakisi ni kabelo, ni mafuta. Meloko alingaki toyeba eza ya mokonzi. Ayaya, makambo ezali awa na yebi te. Na koko imaginele mutu te. Pamba te nazo mema nango ngambu mengafo na loba kaka. Parce que eza bongo. Kosangana ya mokonzi. Ankolo ya mokonzi. Ya mokonzi ou bien ya mokonzi. Ou bien ya ba mokonzi. Bon, tokende kaka bongo. Kosangana ya mokonzi na mokonzi. Ya mokonzi ye moko alobaka ngo. Ezala ba faire ti makile kotani bakoma ensemble. Alors bandeko eloko ekontaka toujours liboso ezananu eloko liboso. Eloko liboso yango mutu ezalaka très important. Au commencement c'était pour na ba faire.
Donc, faire est très important que nyonso. Yango muteboti makila ekutani. Yango muteboti ba mama. Yango muteboti petite sœur na grande sœur. Bien sûr, na rive moko, c'est tout à fait normal. Pour rive mususu wana, ezali na ba limite nango olinga te. Parce que eza toujours une stratégie, rien de personnel. Ezali kambu moko te ya mabe, mais ezali kaka ba faire, eza kaka ba faire. Mbongo eza kaka mbongo. Bien sûr balobaka mbongo esombaka moto te. Kotia mbongo liboso ke bolingo. Wana bato balobaka bongo. Basalaka na ba compagnie bafutaka bango salaire. Ou bien batekaka biloko moko po bakisaka biloko litoi. Mais un homme d'affaires, un moto asalaka ba faire. Et loko eleki ba faire ezate. Ya mokonzi. Ya mokonzi. Oza yaya. Oui. Mais yaya na makambo lisusu ndenge nini. Bongo semaine oyo. Ba produit ndenge tekami. Ndenge zokota na Facebook. Ngamo na tunika belo eza wapi. Mais bon, eza ba faire. Eza ba faire. Nga papa robo fona loba kaka o na moni. Naza contre motu te. Naza pe pour motu te. Mais nazo éclaircir makambo yo. Nga moko nazo mona ngo clarté. Mais loko na yebi kombo ezo kende ya mokonzi. Eloko mosusu na yebi gentil eza mabe soki eleki ebele. Nga te muna lobango. Même bakoko na biso. Même koko na ngai moko propre alobango bien. Alobi yokanisi ndenge baleka biso na mindele. Ndenge bayawa. Bakanga biso basinga. Yokanisi penza mundele tango ayaki awa. Ata yeki na munduki. Ayaki na bateau mobimbe tondo na masasi. Po boma biso nyonso. Non. D'avance boka même na histoire na bino. Diego Kao bazo edeye. Bao salele ba boatu. Installé bazo ede bango. Na banani na batu mwindu. Azalaki na mindele mususu na mopanzi te. Eye batu mwindu nde mutu bazo sungai. Installé ikutu avandani na Kasai. Non. Livingstone avandani ikutu na Kasai. Mais zalaki gentil. Gentil lekaki makasi. Kozala gentil za mabete. Mais installé ya komi na Kasai. Aza mopaya. Bolakisi ye fufu. Bozui, botieli ye mai ya sokola pa aza mopaya. Lobi liso alamuki, botieli ye mai. Lobi wana mai. Tie komi. Alamuki ye biso kele zulanga mai. Ok, izwa mai. Azo baksilo misala po za gentil. A comprendre que yende mutaza mokonzi wana me yote. Ya mokonzi. Livingstone azala na ida mabete. Mais gentil. Ya bakoko na biso. Installé azala na ida mabete. Bango nyonso bazala na bango ba travailler. Ya mvandu moko ya anglais. Ya banglais. Bazala bata misala. Diego Kao. Ye pa sepela ine kutavanda. Surtout portugais. Soka ke bisika. Avanda kane libela. Soki na kosi. Botala batata nyonso. Bakoko nyonso. O ba botama ya ba metisa liboso. Na Congo. To na Angola. Tala kaka na Congo na bakisangani. Bazaba na ba portugais. Koleka kutu ba belge ba bota muke. Po soki portugais kei. Akendeke po na libela. Akosala likamo mutalingi. Mais gentil soki leki. Opesi bokonzi nyonso. Ya mokonzi. Ya mokonzi. Nazo kabola moto te. Nazo loba kaka. Oyo nazo mona pe o nazo tala. Bakombo ekende na pete. Bakombo ezelo kwa kosakana te. Sala no kombo me bakoko zwango. Même atozo mona na yo. Soki na tuni bino mikolo yo ube na tuni na ngate. Na beti li solo. Na lobi na uto landa kabuya na Facebook. Mikolo bokoloba na ngai. Ah, alongwa kuna.
mwasi na ye apostaki ye mutakala na yebi ko to tina te Kabuya yango balingaka ye nga na koloba no nazoloba Kabuya oya politicien mais siko mikolo wana elekaki ava Kabuya oya atikala mutakala soko lobi Kabuya banyoso bayebi azwi poste mati basalaki feti kombo basakananga nango te ato yebani ato monanaka mais kombo basakanaka nango te kombo ya mokonzi ayebi pourquoi mokonzi akabelo etanke ye moko leki nanga mokonzi abengaka ngai mokonzi achaka mokonzi akabelo par hasard soki botie tembe bokende tala ba video na ye bokomona bengi ngai ya mokonzi soki nde mikolo wana asimbi kabelo ebele akokoloba kaka mbala moko mokonzi akabelo mokonzi mafuta nakolobisa epe yango siko soki na nalobisi ete pone keko wana ya robot azo déranger ya mokonzi alobi mikolo yo fona pe misanano kolakisa kabelo bien sûr ezoteka manango mais mikolo yo na Facebook na kolakisa ndenge mafuta ezokende eza pe normal eza ba faire na ye asa femme d'affaires reconnue tango na solo baza reconnue azana ba papier tina kata poto azana ba pot papier tina kata Angola Alvara papier kilo na Angola bazwaka papier pamba te soko zwi papier eza penza très important pokuna basakanaka te na likamba papier ya commerce femme d'affaires reconnue et puissant wana problème eza te félicitations pour eza lokumu na biso ya mokonzi nde tozolobela lelo kombo kombo ezokende mpo na mekaki kotala bacommentaire 9 commentaire ya bato batielaki nga bacommentaire bafinga nga naza ndoki nazoyina ye nakabula ye na mokonzi natidie bacommentaire nano namona bato wana te natali ntango nasalela Karine mokonzi bemission mabe namona bakombo wana te nalobi seke ya mokonzi aza déjà na bato na ye très puissant c'est tout à fait normal aza femme d'affaires aza déjà na bato wana baza na batelefone baza na Google baza na YouTube donc bakokotya commentaire ezalaki nango bato anonymité ezalaki ba inconnu te pourquoi pas oyo azobelela ya mokonzi ye patiaki 3 commentaires ye moko kombo eza likambo kosakana te kombo te kombo eza black te po garder kombo na yo neti Richard Lwemba abatelaka kombo na ye eza black te Junior Kinsansi ndenge abatelaka kombo na ye eza black te DJP Mampuya Jacques Dimwana Jampi Dimwana babanda kolanse bango banda kala bakombo eza toujours gardé bongo José Debino bazalaka te bamisusu kaka wana bagarda bakombo Charles Kimpwanza loba bango babotolo kombo mais siko ya mokonzi Alpha Mbala olobi nini Alpha Mbala te eza matata likambu ya kombo ayaya Jambelolo olobi nini kuna bakombo bazobotola te ya mokonzi wawa ya mokonzi botikala malamu oyo salaki donc wawa ya mokonzi baperiki yango oyo salaki donc. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama.
Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata et boss de boss, il y a un danger, donc on va dans la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata et boss de boss, il y a un danger, donc on va dans la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata et boss de boss, il y a un danger, donc on va dans la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.